CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Professeur Némi Moulania, coordonnateur ya FCC. Balobaraso bato baswani ba mataso boîte moko te mais ndenge nini mlo bozo continuer kaka alors que rien ne va entre les FCC na cash. Bato baswani ou bien bato moko bazo swani sa ba mususu wana etali yo moko mais nakanisi oyo ezali motu ya ezali que awa ezalaki likita ya ba FCC conférence des présidents des regroupements et des partis politiques. Ils ont comme solo régulièrement, au moins une fois par semaine. Ma solo ango qui sur le plan politique, économique, socio-culturel, mais actualité que les syndicats qui ont ma solo ango. Mais compte tenu de l'importance, il y a la décision de qui opinion que vous avez fixé lobby. Bongo pona ndenge ba cercle ndia kwa président Obin Minaku moi le lobamuke. Mais évidemment des caractères il y a gravité ya ba incident nyonso wana ezala ba acte de vandalisme wana ezala ba acte de vandalisme oyo ezo salema na siège de l'Assemblée nationale, na Sénat, institution parlementaire, ça fait partie justement il y a des actes où ils allaient grave, où ils salemi, où ils bengi et FCC décision où ils ont rendu public lobby. Toboyi, tolingi bangote. Ndako ezanda bya bakatana bangote, ezanda bya bakatana. Bisoka, totelemika, badi babati bisonda na bisoi. Toboyi bango bakende nani. Bazolo bakatasa bango $2,000. Baba dira bango na salaire. Eza ya musalani. Bazoko tabazalo la kapongi. Bazona la kapongi. Bakende bakende nango na biso, bali na biso bazo souffrir na musalani. Toboyi bango. Bakanga bisaka na bango bakende. Tozana bango tokoteka bango te. 5 jours, tozana bango. Tonga na pokwa, tozo vandela bango. Bala na biso bakufa bapeti bango massage. Bakufa tala likolo. Ukani nini? Ana kubala. Kama ya Kabila. Lelo tozanga makambo wana. Toboyi papa, toboyi makambo, toboyi minaku. Minaku na ya toboyi bango bakende bakanga pikaka baya bababe wabima bakende toboyi bino niwaya mbaraka eganga bino bato bazosufrire na mboko ezala na mapeka na bino nyonso biso toganisaki te tovote badepute balode lobite o biso tovotate bayaki nde bakoma biso tolobi boyi bino bakanzi ya mboka boyoka maloba na biso ya nini bango bazosenga mpona nini basoda te mpona nini basenga mpona nini bafonctionnaire te kaka bango. Vous êtes en direct de Kinshasa sur Kabambar devant les lycées Kabambar. Donc les effigies d'Ngobila sont brûlées et aussi de Kabila suite à la proposition de salle de fête de Kimbuta sur Kabinda. Donc nous sommes toujours là. Kakabo Monabili Lindengezoleka, les groupes. Josika ndaku bazo sali sakaka bebite so balingi nini me bakende kama lebe baibi transco
Polisa levi. Polisa vo iko kipe bango. Président René en train de mobiliser sa base. Population ya ndenge wana, mobilisation ya lobby na palais du peuple. Base azali ko se mobiliser, lobby oboyo lungwe, lobby minaku libanda, mabundi libanda, bango nyonso libanda. Lobby eza lobby, mutu akokota te mutu akobima te. Justice nde justice, république de juge nde république de juge. Toboyi kingakati, toboyi kingakati. République de juge, république de juge en marche. République de juge en marche. Président René et la base de l'UDPS. Mobilisation à modèle wana. Mobilisation. Lobby à cause de la souka. Tozo kende Kishasa mobimwa. Binoboko bomona. Base. Nani akoboya UDPS na akoboya Fachi. Président René Sabaz en train de mobiliser. Oyo ezali mobilisation. Lobe kozela suka obe mina kulibanda. Obe mina kokolela yo nani bakokanga yo. Obe mina kokosi. Justice ezali indépendante. Obe mina kulobi okosambwa. Obe mina kokoyoka lobby. Président René en train de mobiliser sa base. Awa tozali précisément na Lemba Super. Tozali ko mobiliser.
CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse.